Tozalaki na esengo mingi ya komema na ndako mwana na biso ya sika na ndako kasi na motungisi moke. Lokola baboti nyonso, tolingi mwana na biso mpe tolingi kosala nyonso pona kobatela ye. Kosalela kiti ya mutuka oyo esengeli na ye ezalaki eloko ya yambo tosalaki pona kobatela ye ntango tobimaki na lopitalo. Tozalaka nyonso ete mai na ye ya kosokola ezala moto mingi te to malaili mingi te mpe totikaka ye moko te na kati ya kikoso. Totangelaka ye butu nyonso pona kosalila mayele na ye ekola malamu mpe kolengela ye pona kelasi mokolo moko. Nangoga esengelaki tobandaki kopesa ye bilei ya batu mikolo mpe tosalaki nyonso ete ezala bilei ya malamu. Nazalaki na kotungisama mingi pona nini azalaki kolia mingi te. Tosalaki nyonso mpo azala mosika na ba escalier mpe ba fenêtre pona kobatela ye. Na ekolo Amerika, bana mike na mbula na bango ya yambo bakendaka epai ya monganga mbala motoba. Mikolo nyonso monganga azalaki koyebisa biso ete azalaki kolia malamu, kokola malamu mpe koyekola malamu. Tozalaki na esengo mingi. Monganga asalisaki biso pona kozwa mokano ya mangwele nini akozwa ye. Pona bokoli malamu na ye, toyebaki ete azalaki na posa ya mangwele pona kobatela ye na bokono neti kolokolo, varicelle, bukabuka, kintuntu, rougeole pe COVID-19. Boye, esi azwi mangwele neti lokola biso. Mutu moko pe alingi ye lolenge tolingi mpe tozali na esengo mingi. Tosali nyonso oyo tokoki pona kobatela ye. Tozeli mingi komona lolenge nini akokola mpe komona soki akokoma mtu ya lolenge nini.